Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Attends Leli, attends Seigneur. Donc il a souki. Yomoko ebindenge banoza, surtout kutani bisombayi. Yoko kozo elo kinenda kundeni. Ndabite noko tikana kende na onda. Alobi atovanda no muke. Osela na ngaka mwanga ngai na Thomson Tulia. Ko lamba na limbondi. Ngabi okonyoko na ngabo pona. Tango mabele lisi akufaki na keko kangaye. Nalobi ale kota na se. Bazo simba shako mona maboko. Yemoka vanda na azo yoka. Na lengo to na minu ebi se pusa na lisu na kati moto ya chimese abi yo lia kaka bato mini tinga simba serke ya nani ya mabele lisi tanga komi akange bembe mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebembe ya mabele lisi yango na zo baba tetela tu bavandi babi nde na zalia na kolobelo ti po bino moko mitema boza wana boyebi bino batetela ko ya lali azanoko na nga ngana shako moni shako alaki mutuma abandoni nga bozo bate surtout makamba musala te ya babengi yo abengo mona yo kona longo na muntu anga sima boyi na tengo mona yo ngana yebi yo bana boto ba mona otola na ngani o ki posana nga wana swap na tengo na ba bazotongo fort bazasuni babiosa papa baventure ndeko mwasi mpe ya mobali poso nzoto ezali moko ya ba 5 organes d'essence tosengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu. Tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngaye na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. ah nakenda bisoka ya kufaka bonjour monsieur na mobala ntango moko sako bonjour président bonjour bazotongo makasi ba bazotongo fort bazasuni babiosa papa baventure babengi yo abengo mona yo kona longo na muntu anga sima boyi na tengo mona yo ngana yebi yo bana boto ba mona otola na ngani o ki posana nga wana swap na tengo na Président, fallait pas s'habiller sur ton cabolango.
Messieurs, dans quelques minutes, nous allons procéder à la levée du corps de notre bien-aimée Maman Chako pour l'exposer ici. Alors nous vous prions, si vous... Pardon. Moi, je peux permettre à ce que servir. Pardon, s'il vous plaît, nous avons cette direction pour le bâtir, papa. Hein? Tout ça, c'est comme au bandit. Tout ça, c'est comme au bandit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand on l'a nzela, quand on l'a nzela, quand on l'a nzela, quand on l'a nzela, quand on l'a cassé, quand on l'a nzela, quand on l'a entrez en gauche, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Merci beaucoup. Nasengi bandeko ba journaliste bozonga esika bozalaki s'il vous plaît. Merci de rentrer à votre place s'il vous plaît. Les journalistes, merci de rentrer et de regagner votre place. Allô DJ. Allô DJ. Selon meeting de la Bakondi. Agi et Bembe, Tokyo cimetière. Maman Chako, tous en respect. Pour se quitter, ministre santé à Zanior. Représentant hôtel de ville à Zani Awa. Celui que... Maman Chako, Diala, Anaendo, Jackie, alias Maman Chako. Elle est l'une des figures de proue du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène, et ce définitivement, ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital HJ de la commune de Limété. Qui était Maman Chako? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chako Diala Anaendo Jackie Maman Chako. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chako est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bouchi, d'heureuse mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars Internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chako, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les jeunes artistes féminins qui, au lieu de miser sur leur talent, pensent se faire une notoriété en mettant en avant leur forme et en privilégiant les anti-valeurs en s'habillant de façon dénudée, ce qui était le contraire pour notre Maman Chako. Figure de proue du théâtre congolais, Maman Chako a fait la pluie et le beau temps à toutes ses prestations dans toutes les troupes
théâtrale à Kinshasa, ce qui nous amène à considérer sa mort comme étant une grande perte pour le monde culturel congolais. Nous nous inspirerons toujours de ces valeurs qui furent les siennes et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour, l'amour du travail bien fait, la solidarité familiale, la détermination, le dévouement, l'abnégation. Voilà donc en quelques lignes ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour et qui était pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère, belle-sœur et amie, ainsi que collègue de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. Pour clore avec ce mot, nous ne pouvons que dire mille merci à Maman Chako et tous ensemble nous disons bravo l'artiste. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour la carrière, pour la vie? Nous allons prendre quelques témoignages, je crois qu'il y en aura, parce que nous sommes vraiment talonnés par le temps. Nous allons commencer par un membre de famille. Je ne sais pas s'il y a un membre de famille qui va retenir. Témoignage jamais allé que maman t'a beaucoup d'engaï. Si on a qui moi qui. Témoignage jamais allé. Maman t'a beaucoup d'engaï. Pour nous accompagner, à Botolinga, pour ta papa n'a pas banane à âge de 5 ans. À Banati, à Colisinga, à Tangisinga. Si na commune niveau, à opé ça conseil n'a d'engue pe na zone gota père. À opé ça conseil zala boy ko zala mabogum laité ko bimarate so ba yebiso go respecter air. A yebisinga susu zala poli na makamunyoso. À présenter un peu na bateau partout na zala qui peut à l'accent pe pa bateau artiste belo ba yebingai. À l'accent pe tina ba RTNC ba antenne A. Ok, il y a des rêves, des tournages, des publicités. Nous avons les campagnes de publicité à moustiquaire. On a signé un modèle, puis signé un conseil. Nous avons joué à Souka Vakufa. Nous avons ticket na Wendy juste pour mener la soirée. Nous avons signé na outil papa. Espérer ça va na zone. Après na kio ticket na Wendy juste pour mener na ticket à ça va marcher à l'IEP. Nous avons fait un ticket na et nous avons racheté pour le conseil na nous avons beaucoup de ngai. Nous avons police na fini à passer. Voilà, elle est là. Nous allons écouter son témoignage. Président. Maman Chako akomaki famille na ngai. Maman Chako epai na ngai azalaki lisusu camarade te. Maman Chako akomaki famille na ngai. 16 ans yango ntango na père de maman. Maman Chako a conseillé ngai nazali komona ye neti ange na ngai. Maman Chako a conseillé ngai mingi na mobali na ngai na bana na ngai soki toye awa na Congo bana na ngai bazala toujours epai ya Maman Chako na kotika bango kuna akokipe bango bien makambo nyonso. Mais na kopesa témoignage moko jour mosusu tobimaki na Maman Chako toyaki mwa retard
na India wana poto ke lolala mbala moko ba kuluna ba Olanda biso ngana kimi deja ko kimate ngabite na kima na kimi na komi na porte bi ko kimate bana ngo ba pusani pembe na bibino bo pesa ka machette wana ngasi ko na zuba ngai bambi mama Shako mate abi ko pesa ngabino ko lala mama Shako eza yo mama eza yo abotoli bana wana machette abi bibino mde ba boke ndo lala ngana kolala te ngai mama Shako na ba shedi na ba koluna abi bano bazela nobi na ko gangela bango se na moni bango donc makambe belé asali na vie na ngai mususu moye ya koloba ezalité donc ya tiki bana na ngana atiki bana na pasi surtout Juliès na ebi auto sala émission moko ya kolamba wa bana ba moni ndenga zo lamba wana na beboka bani babi sere na yo azo tuta ba viande na eboka mama benga inga bengi na seki nga bijaki bana ba moni yo awa mo abi Juliès sombelanga pareil mwana uti ko ya auti ko memela ya pareil wana ya konika ba biloko ba nini abi moni bana ngandi ba ko yambanga donc eza pasi mingi na famille nanga donc azalaki ange mama Shako na kata libota na ngai eza kaka na famille na ete eza kaka na famille na ye ya théâtre te pona batu nyonso en tout cas mama Shako na yebite bao ba vraiment pona ngai na kopesa e bravo 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 je t'aime maman Shako. Merci. Les témoignages, bon, vous allez nous excuser, on va pas prendre tout le monde. N'a vu que batu baza belé batika un mauvais souvenir il y a maman Shako mais tout ça vraiment compte tenu à temps, on ne va pas prendre tout le monde. Tobengi Ndeko Chaba Moskovitch, Oyazali parmi Bato Bayambaki Maman Shako na Mosala, aya kopé sa témoignage naïe. Jackie Abanagi théâtre en 75. Donc, même pas na idée à quoi ça la théâtre. Dans 75, nous sommes dans le théâtre populaire Mwangazo. Comment il a comment il a Tarex, il y a Banabasi. Tous les gens sont flûtés dans 4 groupes. Il fallait se côté le cas. Banabasi, Baya, na 4 groupes. Inga a passé qui se fait na Jackie. Jackie a zali cousine nae. Donc Inga a zali cousin ya Shako. Et puis ça qui difficile parce que chaque qu'on a ta famille na bango papa na bango zaki tellement sévère et ça difficile Jackie a la théâtre. Mais ngai na compagnie qui Inga tokende ki pas kota la papa ba Jackie na dodo bana barumbo. Inga essaie qui convaincre papa mais papa ça est comme un peu difficile. Mais après ça il va conditionner bien ça il faut encadrer bien. Inga assurer que n'a pas encadrer et chaque répétition n'a pas de ticket nanda. Tous allez que chaque répétition soit aussi ici il y a mon gazo tous allez que le ticket Jackie tinanda. Et pièce à Liboso, spectacle à Liboso ou à Joaquin, les spectacle moko il y a pas d'expression. À Joaquin comme maman Mapassa, on a là qui comme Bajimo ou Yazaï Kobota. Mais quand ça a Banabasi, Azaï qu'on joue double rôle, personnage mi balé. Azaï qui maman ou ya boti biso, maman Mapassa, mais tant on a coli Mapassa. Na koni fallait na bala donc na zaï ko bala ye oyo ya bota kingai donc vraiment chacun a aidé qui biso makasi na moment wana pendant que tozaki na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essaie de donner vraiment parce que azaï là wana zape kotanga a kotanga na centre féminin Mamobut soka outi cours directement à répétition après répétition biso peut ko petit cahier vraiment c'était vraiment lelo bozo benge maman bani bon il faut na faire ko benge maman koko azali que na maman koko oyo abandonné et puis eloko Jackie osali au kufi jour jour anniversaire le 15 juin
Jackie na okosolo te Jackie. Et puis spectacle wana to intitulé Kango Chako. Chako lino lo banini ma passe. Et puis l'herbe journaux et ça avec ma commentaire il y a spectacle wana et to memena papa ba journaux wana papa c'est parce que papa na ba encore de Chako. Ndi après ça qui bana le ba comme Chako. Donc papa na ba wana Chako c'est pela ma casse et ça qui honneur à mener na combo na Chako. Vraiment Jackie réponse parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Une minute, Naïbi, que vous avez vraiment vécu avec elle. Mais ce que ça synthèse vraiment, compte tenu il y a contrainte, il y a temps. Merci, papa modérateur. On a un minute, il faut préciser. Témoignage, on a une sala. On a interpellé les artistes comédiens. Nalingina parlé de la discipline qu'avait Maman Chako. Na musala ko. Touti Brazzaville. Suite, il y a arrivé tardive na un spectacle moko. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. On a Zalaki directeur artistique et financier au Mango. Na kangina mbongo na ye. Elle était restée là-bas, soumise. Jour il a levé à suspension naïe. La PC est cachée naïe. 6 mois après. 6 mois après. Nakana Kinambongo, na punition. Abinangai, merci papa. Oyo ekopé sanga makas na continuer mosala na. Est-ce que vous là bokoko karosala eloko oyo mama oyo lelo atiki biso po ete lobby bo mériter ba honneur oyo a mérité lelo sans l'ordre, sans la discipline na mosala na biso kokende liboso ezapasi. Merci. Merci beaucoup, Président Galoufa. Tobé Nokonaye en tant que Mongona Motetela. Et elle va témoigner. Chako, Atana Leli, Atana Selmi. Donc, il y a Souki. Yomoko ebindenge bandoza, surtout Koutani Bisombaye. Yoko kozo elo kinenda kundeni ngabite noko tikana kende na ndako alobi atovanda no muke osela na ngaka mwanga ngai na Thomson Tulia ko lamba na limbondu ngabi okonyoko na ngabo poni tango mabele lisi akufaki na ke ko kangai na lobi ale kota na se bazo simba Chako mona maboko yemoka vanda na azo yoka na lengo twana minu nebi se poussa na lisu na kati mutwa chimese abi yoli akaka bato mini tina simba serke ya nani ya mabele lisi tanga komi akange bemba mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebemba ya mabele lisi yango na zo baba tetela tu bavandi babi nde na zalia na kolobelo ti fois bino moko mitema boza wana boyebi bino batetela ko ya lali azanoko na nga ngana Chako moni Chako alaki mutuma abandoli ngabozo bate surtout makamba asiliki ngabi soko siliki osani ngape muta mukuse lokwayo yo zana ko nanga ale misanga solo bi ozana ko nanga ngina fundo ngabe ofunda nga epa nani ngabi boli kambote to bando zana biso bien na ba mari perdu tout tozala na problème moko ezate omonika basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozalaki bomoko tobanda olinga mosala na biso respect ya aire tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondinger batiki mama Chako te kolala kuna kovanda kozala na ye bien po baye bien fait na ye bino moko bozomona nde tozala papa mosumu azala na bato nyonso bazali wana epuis lisusu na remercier badélégation oyo eye lokwa fondation Mireille Salisi biso mama Dani na remercier ye po batiki biso te merci pe na remercier bino ba journaliste nyonso ata
bajournaliste nyonso banzeli na remercier bino nyonso na bajournaliste nyonso bazali bapapa bodo baza nazokokoloba te po bozocomprendre émotion naza nango merci. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.